ndeboye na coulisse na kuzu Kagame a obligé Joseph Kabila komi bomba lisusu te bima ngai na lembi ba sanction et même ba problème ba coupe budgétaire ba aide internationale te katani pays na ngai bientôt zo vaciller crise zo ya makasi bo s'assumer sikoyo bobi mana bazala bobi mabomba na soute yango bokomona ke Kabila annoncé retour na ye boki pero loira komiko komakende nini Kabila ko zonga na goma na Bukavu ezamboka na ye. Maintenant posez-vous la question, ba Congolais, on va défendre Joseph Kabila, un ancien président qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, aligné à zonga mboka, na zonga mboka côté bagresseur, côté banguna, côté ba rebelle. Voilà pourquoi à l'extérieur, lors de ses sorties médiatiques, il y a liboso tango abimaki, boka ki azwaki cause ya M23 à lobby M23 AFC cause na bango eza légitime. Bienvenue sur Tindika Télévision, Bana Congo, Bana Monde entier. Nane c'est mon makasi à retrouver bino les sous-lelo parce que au que chaque fois ceux qui vivent des alliés et que tout le monde a eu des photos comme ça mais parce qu'ils allaient mettre à temps dans les circonstances. En tout cas, toujours sur le lana bino lelo ba dossier na que toi les héroïnes d'internet, les héroïnes de mer beaucoup de maîtrise parce que bilo romingi bromi comme on a les habits retour dans Sarabino déjà. Et on te le verra souvent que awa soro monité condimenter avec Saint Thomas. Merci na Junior Kapaya. Merci na Rifé qui sombe à Rifé tous allez ensemble pour tout solo là. Ma solo ya République démocratique du Congo surtout ya Kinshasa en particulier parce que Mikolo yo mission monde entier ils allaient focaliser na RDC. Pour notre DJ Mikolo leki binomoko bolandi par-ci par-là ndengeni Kagame a komi ko yebisa bato ba sanctionner. Oh, lobby nango bazalaki ba partenaire na ye batune ya bolingo batune ya musuni akomi ko yebisa bango bokende na li felo go il donc bokende na li felo bokende ko zika na moto bino to bokende ko zika moto to yebisa ki ke bamoni esikoyo bato bazaka ko komisi ko l'accès ke ya za leader lelo mutu akiti aza sikoyo na c'est voilà pourquoi biso to ane sengo makasi ya koyela bino sakomala nzamba ko sakate Yangwana peuple congolais bolingo ya Congo na ya ba congolais toujours total la biso to leki sous tour na biso parce que to mona na gite tango balikama auto bengi catastrophe naturelle et comment qui na ville ya Kinshasa je pense que partout au monde to vivre tremblement de terre inondation changement climatique réchauffement climatique alors conséquences nango yango yo. Et surtout que biso déjà na Kinshasa to lata dia culture ya mabe to komisa ba caniveau ba fulu to komisa ba rivière na ba riel nyustu oezalaka ba ruisseau nyustu ezalaka na kati ya Kinshasa la plupart des cas na mentalité na biso buzoba to komisa ba fulu to vandi pembeni ya ba mai to tongi ba construction anarchique et conséquences nango nde o ekomeli biso bande kona biso mingi balali libanda bazangi bisika kovanda petit siko mikolo tolo baboy bien que boulevard de Lumumba quand même est libéré circulation est normale mais ba conséquence après passage en Mbula ezali néfaste mais donc on a tous en mboka oyo ezali na mutu akamba kango ezali mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mbula ezali mokano yawe catastrophe naturelle c'est naturel mais est-ce qu'on doit rester dans le naturel? Il faut qu'on ait précaution, il faut qu'on bongama pour que eux comme les biso, les lots et comme les bisous et comme les bisous les sous l'obité. Voilà pourquoi tu dis, tous allez ensemble. Merci déjà à la maman Yohan depuis Bruxelles, Azola Nabiso avec plaisir. Merci. La vie n'a tomba collé chez maman Laurence toujours bazala kawana et sans oublier Vienanga Maurice Toko depuis États-Unis Léon Munza Zirife Maëus Bozanga raté. Mokonza mboka lokola azali chef azali mokonza batu nyonso et ramoni bana na ye bazwi likama en tout cas akitaki kotala bango komona bango pe kolukela bango bisika nini bako ozwa kimia bacha mo mutu bape makitoko. Voilà pourquoi mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kotikela bino bena botala condensé mobimba. Il y en a deux vidéos au bro tala comment il a assisté. D'abord première vidéo botala na nuye akoloba nini après deuxième tour tu vas retirer la bino
na cadre de la réalisation, il y a Fatih Bétonné na prometteur la fois passée que prochainement, on va exploiter avec en collaboration avec cellule de la communication, il y a chef de l'État, équipe il y a la réalisation la visibilité biso on va exploiter ba makambwana awa na tindika à travers ce communauté condimate. Suivez et on se retrouve juste après passage à Mokonzamboka côté la sinistre. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fachi, l'émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Notre édition spéciale est consacrée à la visite de compassion et de solidarité du garant de la nation, Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, au stade Tata Raphaël, un des sites transformés dans l'urgence en abri de fortune pour près de 200 familles endeuillées et sinistrées, victimes d'inondations causées par les énormes pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa ces derniers jours et ayant provoqué le débordement. Tshisekedi Tshilombo, on m'a dit biso valeur. On m'a dit biso valeur. Tozo sepela po. Oye, o pesipe biso valeur. Merci de battre biso bele bakufi na yo bete biso rumela pea rumela tenga to kufa obikisi biso merci za bokonjoleki bango. Lisole le kakibo to vanda ki samedi mbule banda ekonoka enoka ki butu mobimba to ekokoma dimanche na tongo to moni mai ebandi koya me mai yango eyaki couleur ya jaune mai oya mabele ya voilà oyo ezali part ya l'État mais yo nanga wana babande kona biso lisalisi na biso pe ezali très important toko kosalisa bango na morale na conseil, na finance, na bien matériel, parce que mais ils ont perdu toutes sortes de biens. Alors le gouvernement seul ne peut pas satisfaire aide ya bato na biloko na bango na ndenge bungi. Yo nanga bandeko et c'est ka rocha te repesa moi eloko bango photo yena bango solidarité. J'invite maintenant madame Julie Tshenda chargée ya visibilité na réalisation ya activité nyo sur Mokonzamboka yepe asalaki quelque chose concernant passage il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na hôtel ba sinistré maman Julie Tshenda alobinini kapa ya yokusebiso maman Julie bongo tozonga tokutana juste après. C'est parti. Je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. Je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier citoyen a troqué son costume cravate pour une tenue de terrain afin de témoigner de sa compassion paternelle aux compatriotes victimes des inondations. Ici, au stade Tata Raphaël, ce sont des familles entières qui font partie de nombreux sinistrés victimes du débordement de la rivière Ndjili qui s'est déchaînée en détruisant tout sur son passage. Le couple présidentiel s'est rendu compte du désastre de ces familles aujourd'hui sans logis. Ils viennent pour la plupart des quartiers des bonhommes, Limete Salongo, Ndanou, Massina Valley et certains quartiers de la commune de l'Incélé sous les eaux.
Les autorités provinciales avancent un bilan provisoire de 35 morts, des blessés et de nombreux sans-abri. C'est ici, sur le gymnase du stade de Tata Raphaël, que certains sinistrés ont été installés. Le récit est simplement funeste. Touché par ce drame, le président de la République, accompagné la distinguée première dame, a pris le temps d'écouter les récits poignants de ces familles qui ont perdu presque tout. En réponse à cette crise, le chef de l'État a promis un accompagnement aux familles concernées. Merci et courage. Après une visite sur le deuxième gymnase, toujours au stade Tata Raphaël, le chef de l'État s'est rendu au centre hospitalier Vijana dans la commune de Linguala. Ce centre a reçu au total 20 malades victimes des inondations et sont venus de quelques centres hospitaliers du district de Tchangou et de la commune de Mongafula. Ce sont des rescapés de la furie des eaux qui ont perdu beaucoup de leurs membres de famille. Le président de la République et la distinguée première dame ont fait le tour des pavillons et échangé quelques mots de réconfort avec ses victimes. Une visite de soutien aux blessés et malades déplacés de leur centre hospitalier inondé par les eaux de pluie. Une grande joie pour le médecin directeur de ce centre. Avec cette visite, ces malades ont retrouvé une lueur d'espoir. Les yeux de ces familles sont désormais rivés sur l'avenir. Ces sinistrés ont exprimé leur gratitude à l'endroit du couple présidentiel qui a agi promptement. Leur peine est tant soit peu soulagée, même si la météo annonce d'autres grandes pluies sur Kinshasa en cette période. En tout cas, merci d'abord à prophète Moïse Nyengele, merci à la Congolais, merci à la Obamoni. Bakokipe koya ko yela bande kona bango en aide des alliés très importants, mais biso siko yotolobi na cadre ya bolingo ya Congo na ba Congolais. Makambo ka tolobaki déjà tu expliquer tolobaki que à partir de janvier février, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a osana na difficulté makas et difficulté to mona ki yango a osala affaibli to mona ki prise ya Goma, prise ya Bukavu. Makangaki maborote a telemi le rôle mobile na gauche na ye maman na biso Kaikwamba Wagner Mineta y affaires étrangères en tout cas maman wana longo yana no makasi et na droite na ye maman Judith Suminwa loko la premier ministre ba telemi na diplomatie ba telemi na ngwende na ngamukuna armée numérique coordonnée par Patrick Muyaya Rwanda Kao ba kwei ko kweya. Après conférence sur l'intelligence artificielle, la salle était vide parce que devant oratoire, Kagame n'avait personne pour applaudir pour lui. Et la seconde fois, le 7 avril, Oyobango Mizaki, pour que concert, il y a solidarité sur Goma, initié par l'ambassadeur Maître Gims Djouna, avec Fali pour Angélique qui Dieu consort, bah Vandela Gango, Bani Lango mes concerts les allés maintenir pour le 22 avril d'accord à Rennes. Mais ni siko leki na commémoration à génocide à Rwandais, en tout cas Kagame aïe que saisier pour pleurer, aucun invité de marque, aucun célèbre. Or chaque commémoration on a monde entier sera solidaire naé, bah chef de l'État Bayaka, bah célèbre bah Kitaka Kigali et Kagame devant isolation on a Kagame n'avait que saisier pour pleurer et
s'il était à la place de Mobutu comme en 1990, il allait dire, comprenez mon émotion, mais à la place, il a utilisé ces termes, allez-y en affaire. Bokenenali felo. Parce que et c'est la fin d'une époque. Alors, au-delà de ça, Boulos, c'est Ali, ambassadeur, Boulos, c'est Ali, ambassadeur, il y a envoyé spécial plutôt, il y a États-Unis, na RDC, Yende Akitaki, na place, à Komi, à Tchepena, il y a Minene, na kati ya mboka oyo babengi RDC. Alors esali ke RDC esala biloko oyo bomoni lelo Kagame azali akofukama parce que passage nae na Kinshasa, passage nae na Kenya, passage nae na Kigali, mais na yebisi bino na Kigali, il n'y a pas eu conférence de presse. Pour votre information, le monsieur a eu à tenir son conférence de presse dans l'ambassade des États-Unis. Dans le palais présidentiel de Kigali, il n'avait pas un mot à dire parce que devant lui, en tout cas, à Kézaki Chaleureux, contrairement, il y a Oyoyaki, la fois passée à l'Ekaka Binomoko Boyebi, commissionnaire à Kendagara Baton et Bakolta, et Baton et Bakolta et permettait à l'Obabiloba et Rwanda a médiatisé, à faire n'importe quoi, mais lorsque le vrai est arrivé, Rwanda avait manqué les mots. Ndeboye na coulisses, na Kuzu, Kagame a obligé Joseph Kabila, komi bomba lisusu te bima, ngai na lembi, ba sanction et même ba problème, ba coupe budgétaire, ba aide internationale, te katani pays na ngai bientôt zo vaciller, crise zo ya makasi, bo s'assumer sikoyo, bo bima na bazala, bo bima bo bomba na sute, yango boromona ke Kabila annoncé retour na ye, bo ki pero loira komi ko Komakende ni Kabila Rogozonga na Goma na Bukavu Zamboka na ye. Maintenant, posez-vous la question. Ba Congolais, on va défendre Joseph Kabila. Un ancien président qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, aligné à Zonga Mboka, mais Zonga Mboka côté bagresseur, côté Banguna, côté rebelle. Voilà pourquoi à l'extérieur, lors de ces sorties médiatiques, il y a les Bossota Wabimaki, Boka qui a sorti cause à M23, à lobby. M23 AFC cause na bango légitime, c'est parce que c'est lui le patron. Et quelqu'un comme Kabila, aya na mboka rabiso à travers Afdel, akoko boya Afdel te, akoko wanga na Kagame te, muze azagi ne kaka étiquette o ba utilisaki comme bakotsa na besprit aba congolais azali mwana na e, mais en soi au fond azali mwana na été. Ngai Saint Thomas nazali parmi bato baza d'accord que Joseph Kabila azonga na Congo. Mais ce qui a zonga na Congo, alekana eloko ya liboso, akenena nukosalisa examen ya ADN et attesté que azali mwana ya musée, akoko zonga kutuka na Kinshasa po nanga, si ça dépendait que de moi. Soki ba résultat ya hôpital, il a qu'ici noir sur blanc que Joseph Kabila azali mwana ya musée Laurent Désiré Kabila, même na Kinshasa, na aéroport Andjili, to tandela e tapis rouge to yambaye, akota na boboto nyonso to kangela e porte te bande ko na ngai. Mais soki akoleka na ADNT, en tout cas il est obligé à ozongela na Goma na Bukavu parce que kuna ezali proche na Rwanda, na Uganda, na Kenya. Comme ça, qu'on a kokota wana eza pa bande kona yeba tuti. O bazalaka kuna, o ba mona ka parti wana, ibimaka ya bango et pourtant zali ya ba congolais. Mais au fil du temps, aussi ça na ko récupérer yango. Retour na ye, ezali po a dédouaner Kagame, et bimaka eza makamba ba congolais. Baza déjà en retard parce que Conseil de sécurité et où tout ce qu'on votait à l'unanimité à travers résolution 2773, où il lobby que M23 na Rwanda AFC Bangonyoso va se retirer dans l'immédiat sans condition. Voilà pourquoi dialogue Batubakanisa qui est le 9 avril entre délégation à M23 na gouvernement congolais na Qatar na Doha et continue sous-souté moi et cotiser l'eau parce que crédibilité n'a plus faut bazalagi nango et sili nango. Maintenant au bazali à AFC à PPR à Kalabatu tout bakabili c'est tout bon parce que nous Dieu avait permis que ta oyo et mon na bomi bimisa polele
pour que un vrai Congolais aille babana ni bazali bangouna ya Congo babimi misa na poisa na ebité sikoyo mama Yohan est-ce que ça toza suna likamba ko bomba toza suna likamba kokosa venanga tumba kolesha mama Laurence likamba ko lebelanga président Chimba na biki bolikaki na consultation pa eberand kolongele mais na monike turo yo mutoko kokosa suli likamba azalité pokolo bord abimi. Et il y a quelqu'un qui passait dans des émissions dans YouTube, que Kolo M23 à la Joseph Kabila beaucoup lui a insulté, mais vous allez voir les jours à venir, l'homme va se manifester et ça sera sa chute et vous allez faire la carrière. Nous, actuellement, nous sommes dans les bons. Sur le plan dédié, RDC pour le moment, ils ont malamu. Et là, on a sabinoté, mais tokoki ko yeb sabinoté que botika le sambo est très important pour que Nzambe a protégé Congo, a protégé ba Congolais, a protégé nyonso oyo tozali kokana pour que essaie de manande malamu. Vous avez belé pour la biso toto de bidon sur boton de makasi. Tika na auto remercier mutoko la junior Kapaya, refait ki sombe na ba Congolais nyonso partout dans le monde ati bozuli ba ko la biso. Merci Peto Monani très prochainement. La même place, la même chaîne, le même programme, avec votre humble serviteur, bien sûr, Saint Thomas Bukamona Bukakuikina. Bye bye.